Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bandeko nyonso bazolanda biso bisika nyonso bozali partout dans le monde. Lelo comme tolobaki émission na bino Blunder ekobando yambela bino batu ya ndenge na ndenge pona ko contribuer na communauté na biso na bamituna o batu bazoko se poser. Yango na lelo to yambeli bino docteur oyo ako tokosolane makambo ezo déranger communauté na biso o bokoye bango d'ici là, mais na sepeli pe na yamba concert na ngai pe asala émission na télé 24 kombo na e Niki Kayowa. Yango na zozongisa maloba epa ya concert na ngai. Merci maman Julie pour vraiment na invitation au ebengisi ngai na émission na yo ya lilo Blunder. Ngai nazali maman Niki Kayowa Kayembe. Alors na sala ka émission na télé 24 au ebengami Barimeur nde ezali émission souvent na sala ka. Alors tozana esengo mingi lelo ya ko invité Dr Richard oyo azali Dr Monene aebani na kati na mboka na biso pe azali kouta na Congo Brazzaville pe Congo Kinshasa na yango na to sepeli mingi ko yambaye na pokwa na lelo. Merci na batu nyonso ya télé 24 na émission oyo elekaki ndenge bo pesa ki biso ba suggestion na bino na affaire ya pasteur Walesa na sengi bino merci po batebele batala yango lelo ya mutu eza ke nazo yamba docteur oyo tolingi tolobela makambo oyo ezotungisa communauté na biso ezali sur insémination na in vitro. Yango nazo zongisa maloba epa ya mama Niki pona à introduire docteur. Merci beaucoup maman Julie, merci docteur na présence na yo na pokwa na lelo na plateau na biso. Alors sengo ya mingi ya ko yamba yo, welcome to Canada. Yango na lobby na kokai ko loba na minute yo, merci na no ndengo se déplacer pona koyati awa kondima, vraiment invitation na biso, c'est vraiment honneur pour na biso na télé 24 live. Alors na yango na lingi o essayer na no koyebisa na bandeko na biso qui tu es, qu'est-ce que tu fais ou biographie na yo vraiment na kati ya mboko to ya mokilo. Merci mingi ba mama. Kombo nangai Dr Richard Sabwe. Nazali moko wabino. Nazali gynécologue obstétricien échographiste. Nazali spécialisé dans sciences et la reproduction humaine na médecine de sport. Donc wana domaine nangai na tanga na Italie na université ya Padoue na Kinshasa bato bayebingai na Brazzaville pe bayebingai sikoyo nazali président ya ONG nanga ezali pe na kombo ya Italia Medical International na kanisi muke na kokoloba yango. Merci potoko ta vraiment na sujet na biso docteur. Ngala lingna tuna différence pour tous le makambo comme le bioza na domaine ya reproduction tous le makambo ya ba couple mingi baza ba problème bazo ko kubota te yango ce qu'on a ngina lobela sur différence o ezali entre insémination na in vitro. Est-ce que vous peut savoir différence wana? Bongo mama na lingi lelo bato balandanga malamu et comme confusion bato soki balobi insémination bakanisi que ezali biloko moko boy soki balobi fécondation in vitro bazo comprendre des kakate confusion ezali alors na le mokolo lelo esengeli que bato bayeba to bengi insémination ezali mwasi oyo azali normal oyo akoki kozwa zemi na ye tango mosusu mai ya mobali ekoki kofekonde ye facilement te. Alors nde biso baminganga tokokamata mai oyo ya mobali tozwi yango toyebi période nini
toya ko poser yango na nzoto ya mama bongo fécondation et salami normalement pe tozui zemi na biso ekoli pe toyambi bébé na biso wana insémination sikoyo eloko babengi fécondation in vitro elingi koloba boyi bokozwa mama bokoti na ba ovaire na ye bozwi o babengi ba ovocyte bozwi ovocyte wana botiango pembeni na laboratoire bozwi sikoyo mai ya papa bozwi ba spermatozoïde oyo ezali capable ya koféconder œuf nde sikoyo bozwi sikoyo spermatozoïde wana na ovocyte wana bozwaki epai ya mama bosangisi bango bokomi kozela mikolo soki sikoyo ba spermatozoïde wana eféconde œuf wana ecréer moi embryon ya muke sikoyo embryon wana nde sikoyo biso baminganga tokozwa sikoyo embryon wana tosali transfert tozwi yango tokei kopose yango epai ya mama nde sikoyo zemi wana ebandi kokende malembe ti na ndenge tokoya kozwa bébé na biso yango wana il faut bosala la différence donc eza pe na ba okoki kozwa pe mai ya papa mosusu parce que ceux qui oyo yayo aza nango capable te boyokani bazwi mai ya papa mosusu bazwi ovocyte oyo yayo basangisi yango sans que bokuta na nzoto baye kaka bapose wana omona zemi eye ekoli eza pe na bamama mosusu akoki kozwa pe te akoki kozwa sikoyo ovocyte ya elenge mwasi oyo eza nango ebele adefisi bino bia bosombi ya yango tobenge fécondation in vitro. Merci docteur. Nagna tuna scopo expliquer ndenge basala in vitro. Siko in vitro nande basala ango wana. Procédure wana ezwakata ebele ndenge bo féconda kango libanda. Ezwakata ebele po nini mona fécondé. Ya solo mama. Esengeli ko bato ba yeba ke ezwakata ebele. Po eza biloko moko ezo senga précision makasi. Esika bozo salela biloko wana esengeli za peto. Esa ezwaka moi temps. Il faut c'est pas que lelo bazuka boye basali boye et bandi ko sala mambala moko te. Et rose à peu près combien? En tout cas tout compter à peu près 21 jours. 21 jours. 21 jours pour vous rassurer. Oui. Maman Niki. En tout cas ngai docteur naza vraiment na motuya moi ebele na pourquoi la lelo kasi motuya o naza nango euti musika euti awate euti na Dallas Texas et pas yande ko ngai Maggie Ntika nde a posé qui question oyo alobi boye est-ce que tout le monde a un couple ebele ezolobake moi si aza kobota te po eza faute moi si est-ce que alcool whisky ou alcool quelconque ezali pe effet moko oyo esalaka ke mobali pe akoma na cadre ke azala capable ya kozala fertile te yango mama Niki tozala polele alcool na capacité ya féconder il n'y a pas de rapport. Alcool et koki kokende koboma spermatozoïde te spermatozoïde nde musala na yende apesa gazep bongo soko meli alcool bango pe balangwe te la kanisi te question ezali te na ndenge ya kolangwa to soki mutu akomi alcoolique et que alcool ekomi tellement mingi na nzoto
balobi alcool ekausaka ba spermatozoïde. Est-ce que tolito ba yo munganga siko yebisa biso na point wana? Ezali ya solo te. Ezali ya solo te. Mutuna msuna ngina tuna docteur eza sur ndenge olobi makambo ya in vitro insémination parce que matrice ndeme mwana. Normalement matrice ezo mema mwana. Est-ce que matrice faut za ndenge nini? Est-ce que parce que ba msupe bazana ba problème ya ba fibrome. Parce que mutu o azana ba problème ba fibrome na ba myome. Est-ce que akoki ko sala in vitro wana facilement to insémination facilement pe esimbi? Merci mingi mama pona mutuna na yo. Esengi d'abord batoba yeba que fibrome myome ezali nini. Na lopoto to bengi yango tumeur. Tumeur ezali mbuma wana esalemi na ba organe ya reproduction ebotami na ba organe ya reproduction ya mwasi. Ndingisa il faut boyeba liboso que ba fibrome mango ou ba myome mango en fait ezali kaka pathologie moko. Eza sikoyo par rapport à forme na âge na bango na ba dimension que ba combo échange. Normalement ezali kaka pathologie moko. Alors ba mama esengeli boyeba tozali na ba sorte misato ya ba myome to ba fibrome. OK. Ya liboso to bengi myome ou fibrome interstitiel. Wana elingi koloba mbuma wana tumeur wana ebotami na kati ya musuni ya matrice ya mwasi wana nde to bengi interstitiel. Ya mibale ezali na to bengi myome ou fibrome myome sous-muqueux. Ce qui balobi myome sous-muqueux elingi koloba so balobi myome sous-muqueux elingi koloba ezali myome wana evandi esika mwana avandaka na kati penza ya matrice. Omoni wana nde to bengi myome sous-muqueux wana ya mibale. Ya misatu ezali to bengi myome to fibrome sous-péritonéal. Omoni tango babomaka taba. Azala taba azalaka na mwa eloko moko ya pembe liboso avant bokota na mitsopo. Siko eloko wana poso wana babenga ngo na domaine na biso péritoine. Alors makambo tu etali mwa péritoine wana yango toloba péritonéal. Donc elingi koloba myome pe akoko ya avandi na misuni ya matrice te. Avandi pe na kati penza ya cavité utérine pété. Mais ye ake kovanda akomi voisin ya ba intestin na biloko nyoso ya libumu. Mais sikoyo mwa singa moko kaka moto esangisi bango 1 million mwa to bengi yango ekomi pédiculé na mwa singa. Okomona fibrome wana ekotambola na kati ya libumu lokola mwana. Omoni mwasi soki azalaki kozela que nakozwazem alors que wana ezoningana omoni te ndenge ningani eza nango ka fibrome. Okonde na église er moko ba papa na biso balimbisanga ba pasteur mosusu bakoya koyebisa yo que non zemi eza kaka sambela kaka nzambe te tokosela nzambe makambo te asi apesi biso deja pema tokosela makambo mosusu te ezali musala nzambe apesi biso mayele ba échographie musala nango nini eza pona komona biloko wana okeye pa munganga afongoli libumu wana kutunde opération moko ezaka ya muke koleka po bokataka singa wana esili bolongo leloko wana bozongisi libumu na bi na kanisi ke bomoni 3 sortes ya ba myome na fibrome wana ndenge ezali siko pona okoma na mozindo ya question na yo na tango matrice ya mwasi ezali na bambuma wana oto bengi ba myome wana ba fibrome matrice ezala kola ballon soki botie mopepe yango pe ezovimba. Alors matrice pe ezalaka soki mwana aza na kati pe azokola yango pe ezovimba. Mais sikoyo soki ba fibrome ba myome wana ezali na matrice moyen matrice ezala élastique ndenge ezalaka ekozala lisusu te yango komona série moko boye
Moi, j'ai mis ça comme à 4 mois, à 5 mois, après Longwe. Et Longwe, non. Moni, j'ai mis Longwe, parce que matrice a la capacité élastique ya kozua zemi kokolisa yango te. Donc, moutako zope zemi na myome na ye. Ça dépend. Myome place ko vanda. Hein, moi myome interstitiel. Moutako zope zemi na ye comme il na suka pe aboti pe na ye. Na simanango makoki kolongo. Merci. Tokeno na régie bongo tozonga sima poto continuer sous émission na biso. Mama Nikina onyoso docteur auto yebisa biso yo ozana mutuna nino koko tuna docteur à propos ba fribonne. Docteur Ngai, vraiment merci beaucoup maman Nanou pour la parole. Question Ngai vraiment izali boye toyo kakape moi mingi ba minganga balobaka soki mutazana fibrone bazo banga kosala ke akobota lisusu te soki basaliye opération. Est-ce que na ndenge kimunganga bino koki koloba na biso okoki kosala ndenge nini ke moto avandaka na fibrone wana mais aza na besoin abota omona basi balongola ye basala we opération une fois deux fois baza ko banga ke moyen basala azwa lisusu a concevoir lisusu ezate yo koki koloba na biso ni et puis pe abazwa balongoli kutu matrice. So za ba fibrone bien te 4 5 6 oh matrice za sou bien te bazuba longoli o matrice siko yo loko za docteur za yo za biso ba africain boye binde ni bino bosala kwa na Afrique yo ko loba nini pona likambo nakanisi ba mama bomona ki bilili na ipad na ngai ngai eloko ba bengi penza mwana eza sacré pona nga na préféré que nazala penza na bloc opératoire hein? Na kufa na bloc opératoire lokola papa Wemba ekozala pe 5 mingi parce que ngai soki na sina moni yo na ba fibrome na yo nga na longola 26 myome na moi 26 minutes tozoloba moi na komi déjà presque na 7 mois ngai na lo ata myome na yo za boni ngai souci na ngai na kolongola moko ti na kolongola nyoso même na Brazzaville c'est pas mosusu so ba monika ka uzala ba myome belé ba longoli matrice sans même te demander mais ponanga na ko préférer to longola moko po il faut kota na nzoto ya mutu o elza na posa mwana za na malati na kanisi na répondre mutu na mais siko tangu yo ozali ko bolongoli est-ce que mutu wana o balongoli mwasi o balongoli ba myome wana selon yo akoki kozala susu na capacité à concevoir to esuki kawana poto kani na ebisio keso balongoli mutu awa 2 myome balobi na yeke non akoki susu pe ko bota te pona nini po soki na terme na bino médical te moi matrice ekangami donc est-ce que eza ndenge nini yango wana mama Niki nakanisi awa boza na mboka na bino bolingi kimundele trop biso tout otanga na bino bolakisa biso misala na expérience to koma nango to yebi pe souci na culture na biso dokotika biloko ya solo so moto balongoli ba myome cavité wana ekangamaka to bengi yango na terme médical synergie utérine. C'est quoi yo technique ezaka nango kaka muke kaka bamoni stérilé au mwati batiaka ye pour azwazemi te tango osali opération na yo sima nango bokamati stérilé wana botiango na kati mwasi asali nango au moins au minimum 1 mois à cause même à 6 mois nango wana matrice ko kangama lisusu te nakanisi que na répondre à question. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, na sepeli vraiment na mutuya o na mutuna oyo o répondre ngai. Question na ngai ya suka ezali boye. Est-ce que biloko ya kolia nini oyo est-ce que ça biloko moko précise ou toyoka ba misusu o sokomeli ba green tea donc thé vert o biloko moko ezali précise pour na kopesa ko booster to mona pe ba papa misu na Congo ezobima soki eloko moko ebimi kuna o soki papa bo mama o eza ko booster batu pona reproduction yo koki koloba nini pona tina na yango bandeko nanga bo fongola matoi
biloko nyonso wana eza ya lokuta. Il n'y a pas le rapport entre le tube digestif ndenge toliaka ekei boye to pe libomo esali boye to bwaki na nsima. Rapport moko te ezali ke biloko olie wana ezwi kuna soki biloko nini wana ekende sikoyo na organe ya reproduction di eza banzela ekeseni nzela oyo wana eza ya kolia okokotisa awa obemisi na nsima. Nzela oyo mosusu ezali kaka esika biso nyonso toyebi wana kaka wana nde mwana kobimela. Rapport wapi eza wana botikala kokosela bato même na Afrique oyoka to eza biloko eza congelé biloko ba chambre forte lokuta makambo kolia na ba biloko wana il n'y a pas de rapport. Je donne ma main à couper. Merci docteur ngala ina baksa susu mutuna sira potozo surtout likambwa in vitro na insémination surtout in vitro awa ndenge ba na communauté na biso pour communauté na biso eza makambo belé lelo ba couple ozo sa ba in vitro wana akasali nini na in vitro aboti mwana omona aboti bébé na e ba comme koseka susu bébé wana za naturel te aza in vitro. Est-ce que si konga na lengi na tuna bato wana oyebisa ba communauté na biso bazo seka ba bébé bazo botama ya in vitro wana ke baza naturel te? Est-ce que herba chaka ba sperme ya mobali ba ovule ya mwasi son ovocyte ndo lobi ovocyte. Est-ce que mwana oya botami na naturel na mwana obino bo aider na médecine baza na capacité intellectuelle nde monde kutu oyebi déjà bana wana ya in vitro babotama na technologie ndeni ndeza mwana wana kozala mayele ya nango lokuta parce que mwana tango akoya wana bakokoma na elongi te kinga na uti na in vitro te fécondation in vitro te akolia akosala makambo nyonso mwana to asalaka okende classe kutu mpe mayele kolo. Moi je conseille ceux qui possibilité mosusu ezali te il faut kaka osala in vitro bosala na bino bandeko nanga bosala mwana oyo yo aza kaka yayo mundele ayebi mpo nani alobaki ça c'est mon neveu ça c'est ma tante paternelle ma tante maternelle mundele babandaki lokola biso po ntango okoma na difficulté no comprendre que oyo eza mbuma na yo te bana wana na question wana olobi nalingi na poser sous moi question à mon question na âge nini oyo mwasi akoki kozala désespéré ke nakoki lisusu kokota te to kosala in vitro te to insémination te na kanisi ba mama tant que mwasi azomona ba règle na ye normal akoki kobota médecine yango moko kutu eloba boye. Vous pouvez tout dire mais il faut toujours laisser le dernier issu po oya suka wana neo tobengaka siko nzambe asala parce que ngala Kinshasa na tikala kobotisa mama moko ya 53 ans abosanaki kutu ke ezanga te mutu na soignaki ye azaki pe na posa kobota te ya kanisaki eza fibrome ba tindaki ye epananga juste pour la échographie. On n'était que 6 médecins échographistes dans tout Kinshasa. Et je fais partie. Alors, maman wana ye pananga, ayaki médecin na ye a lobi total la fibrome. Et na la ke Nathalie ezande mwana, ezaki déjà grossesse il y a 6 mois. Moi nazo ninga na libu. Nathalie bona lobi na maman wana maman eza fibrome te. Ezande mwana. De papa, nga nazala 53 ans na maman. Ngai na moni nga na moni. Oko kende pa mususu ba kopesa yo résultat. Lobi mama wana kende pas docteur na tindeli na ba image. Nyonso na sali na protocole nanga. Docteur alobi nanga en tout cas oyo eza miracle. Et wana tikala miracle po nanga. Mama wana tanga mona ki boye. Azongela nga alobi papa lokola yo muto liboso mona mwana wana nga même si nakokufa na table accouchement nakosala ngo yo muto kobotsanga. Na tikala kobotisa ye. Na boye kotanga kombo mais na bato bayebi mbinza mama nazaki na Ozone na avenue Loya na boye kotanga kombo à 53 ans yaki
miracle jusqu'aujourd'hui. Ça fait 30 ans que je suis médecin. Parce que là, on a un miracle. Donc, médecine est à la limite. Nango, Oyasuka est à Nzambe. Docteur Chanana Lobaka, c'est in vitro. Pour la Eza biso mingi bat mingi o basambelaka ozomona ba bakenda ba pasteur ye aza un problème au lieu kende luka médecin ye azokenda ba pasteur ote to chana ngoboko nzamba kosala et puis ba komini ni kolobaki in vitro ba bébé wana baza bien te baza ba milimo mabe ya nzambe te yo za docteur osali 30 ans pesa batwana na nous conseil ni yo pesa basi wana bazo l'exatan na bilexa lexa okende retourner ba pasteur. Bande konanga ba pasteur, je m'adresse à vous s'il vous plaît. Naebi que vous allez basali na Nzambe. Obi Nzambe alingaka muto osalela ye atala na droiture. Omuni eza honneur makasi soki musali na Nzambe ayebisi mondimi que ngai na kobondela mais kasi musala oyo esengeli okendaka pe pa munganga nga pe na tiaka mabondelina okozala na honneur pasteur na ngai ozana honneur mais soki okoki ko yebisa malade na yo soki déjà malade ye pa na yo c'est-à-dire aza faible faiblesse wana nde memi ye pa na yo alors yo raccourci ye nzela tinda ye pa muto asali musala wana premier médecin eza Nzambe. Parce que anesthésiste est liboso zaki yepani. Alali qui Adam. Pour longola côte wana. C'est ça anesthésie à liboso. Yemoko premier chirurgien. Le fait que a fongola qui est pas longola côte wana mopandi wana. Asali qui chirurgie. Dieu est le premier médecin, le médecin de tous les médecins. Mais après ça biso mayele pona to sala na ndenge na biso. Musala tozo sala wana toza kaka ba apôtre na ye. Tozo sala to conclure makambo ye mutazo sala. C'est Dieu qui guérit. Nous pratiquons juste un acte sur la personne. Azoba papa pasteur Bolimbi Sangari dans le respect pas malade pas ya munganga soko lingi ba pesaka yo ba rapport. Eza malade yemboka akokolo papa na banda opesa pasteur na ngai rapport parce que biso la déontologie na biso tokoki ko divulguer disons nini secret à malade té mais yemboka soki andimi to pesa rapport tokopesa merci mingi pona en tout cas eloko kana okiko la ko bakisa na minute yo pona kosukisa ezali pona koloba kopesa conseil. Le docteur conseil ongalangana pesa pour ma balle beleza okufa kaka keo moi sinangai abota kate o moi sinangai azana problème conseil ngana opesa que normalement ce totalitangu to balanaka to lobaka to balanaka basé sur l'amour eza basé sur banate donc ce qui nzambe apesi et que ça va ce qui nzambe pe apesi te na monite ke ezala sujet oyo mobali akoboya mwasi na ye pona yango pona bozomona ezape nazana na exemple moko ndeko moko afanda na libala na ye pendant 10 ans abotaka te mais ayebite pona nini mobali abengani esali ba problème na famille mais tangu mwasi akiseparaki na mobali wana akei kokuta na mobali mususu abotaki pe bana kutu ya ba mapasi mobali pe pa ya kendaki akutena mwasi mususu baboti pe donc cela veut dire que toyebaka pe avant ya kobalana ba pasteur na biso pe bayeba ko nini kotinda ka bandimi avant ya kobalana to koyeba na nzoto koluka kosala mwa ba examen po toyeba ke est-ce que na futur tokobota to tokobota te état de santé ya A to ya B eza ndenge nini po toyeba ko évoluer yango conseil na koki kopesa na pokwa ya lelo. Merci nazozo na la régie et bongo to continuer sous suite après. Merci tozongi sous na plateau nangana bosana naza na question mon docteur concernant moi si o asali accident oyo disque na e baby est-ce que akoki ko bota mwana ou pas et puis ya mutu ya suna bosana kezali sur cause nini oyo ezali ya stérilité na bomo ya mwasi. Merci maman.
omoni makambo ya badisque bozoloba wana parce que bolingi oyo balobaka biyoka yoka trop disque eza na structure osseuse hein? Squelette ya mutu omoni mais soki zemi esi ekoti mais akobota na ye nini césarienne basala yango césarienne mpona nini akobota na ye bakosala césarienne bakobimisa mwana pa oti tobengaka nakanisi mpona wana napesi eza motu ya direct sikoyo eloko esengeli bato bayeba cause ya oyo bezobenga stérilité nga komba wana nalingaka yango kutu te tobengi yango infertilité oko kobenga motu stérile soki akufi parce que soki akufi abotaka na ye te azalaka stérile mais soki moto azana na bomoi akangi nano miso te yo oza nzambe te po oyebisa ye ki aza stérile. Il y a des médecins maîtres Oyanga qui ont fait accoucher des femmes à 60 ans en Italie. Wow. Porter écoute plainte. Au moni, elle va na siko ko loba zaki stérilité, infertilité. Yoka siko ba cause infertilité. Eza lango kaka 4. Ce qui médecin penza oyo atanga classe na ye ya reproduction humaine, gynécologue reproducteur, ma cause est à 4. Cause est liboso, ils allaient causanga koyeba ignorance. Ignorance des causes est liboso. Cause est balé, ils allaient autobengi ba cause infectieuse, ba infection, ba maman, ba papa, infection. Ils allaient cause yami balé. Yami sa tunde tobengi ba cause mécanique. Les âmes mécaniques yami tukate, wana ngi koloba. Biloko moko e botami na nzoto ya mwasi to même ya papa oyo abotamaki na ngote yango tozotanga awa ba fibrome ba myome ba trompe bouchée ba synéchie nyonso wana ba kyste d'ovaire biloko wana ezosenga kobimisa ngo na marteau wana na chirurgie nde ba cause mécanique yango wana après asuka ezali ba cause endocrinienne. Ma cause endocrinienne wana ezali nini? Ezali partie moko ya médecine musala nango juste kotalaka ba pathologie nyonso ezali lié na ba glande. Ba glande wana neti par exemple nini? Ba ovaire. Ovaire musala na ye ko produire ba ovule. Omoni. Tala par exemple pe admettons, ils ont la bâtiment bon, so yo to bois kakawan. Ils ont la glande salivaire, muto bimisakape nini wana. Comme donc ce qui te comme na partie wana ne est comme ko gérer ba hormone. Comme ko gérer ba hormone. Wana ezali cause cause endocrinienne. Voilà au moins ba 4 causes parce que ngayo yepa nanga toko solo na yo. Est-ce que yo yebi quand même quelque chose? Docteur, nabosana ki transaction ya in vitro wana ndenge sale marawana. Est-ce que ça a des conséquences pour fallait na tout non on est bandel penza? Est-ce que ça a des conséquences? Ya solo maman. Wana ezaki boyebi fécondation in vitro. Réussite nango dans le monde entier, ils ont 20%. Yo moko déjà tango ke wana ba faire signer yo mikanda que ce qui est raté au travail en justice c'est à 20%. Mingi zaganine tango basi basali déjà moi ovule wana transport ya ovule ya excusez-moi ya embryon tango bazoza moi embryon wana pona kokende kotiango kaka wana bakofina oyoko oyeba place nini kingo ezali ekozala wapi nini ekozala wapi déjà ka ba pince pamba wana basi ba finaki déjà mala basi ba bomie na kati ya transport ba yeko tiaka moi ebembe na kati ya album oh esimbaki te voilà pour perdre mbongo ebele mbongo 12 000 15 000 ekei ezalaka kutu wana epa na bino kutu bien na ba mboka na biso kuda mamongo ebele kuna za combien ah maman c'est en termes de millions. Waouh, parce que avec ça 15 000 $12 000. C'est trop cher. Entre temps, bon, on a critiqué Baningate. Mais on a vu que
et comme un gros business. Parce que on est dans le domaine moko. Et réussir, on peut traduire médecin dans la justice. C'est quoi? En tout cas, eza kaka pona information ya kopesa batu o ba Olanda biso na mboka oyo na Canada batu musu baza pe na kozanga koyeba soko za na besoin vraiment ya service que aux na posa ya mwana to peut-être za na besoin ça la in vitro gouvernement azali kopesa pe comment akoki kopesa supporter yo na Québec toyebi ke eza supporté à 100%. Mais awa pe ezali bakoki ko aider yo mais ezala moins de $25,000 o eko couvrir okoki ko nini eza pe na ba agence et pas o okoki ko kende bako defisa o mbongo kaka pona ko sala pona santé. Alors na pona yango donc batu o bazana ngo besoin ba essayer ko contacter Télé 24 à couper Sabino prochainement plus d'informations sur ça pena moi nini ebele yango na ebité maman Julie soki ndialo banini pona merci to comprendre que na suka mais docteur mais au pesi biso banini ten comme on a la clinique kuna na mboka na biso na Congo Brazza mais au pesi biso ba numéro te po bato o baza kuna même na Afrique Congo Brazza to na Afrique kuna ba ko contacter yo maman na sengeli et sengeli penza ba téléspectateur na biso ba yoka bien ngai na vanda ka wate na yaka ndeko ya alors mutu tout aza na besoin na ngai bon contacter Télé 24 a kopesa bino ba détail nyonso même ceux qui olingi koya et pas na biso na Brazzaville Télé 24 aza na nyonso nga kutu et pas la bino moko ba médecin na bino na gouvernement ba bonne la cabino boko obengi sanga en tant que médecin conseiller na ye wana eza pona ko sipe mongo na yote na yeka na souci na ya ko aider yo directive nini yo ko landela ce que moni malamu eloko komona ki okoki ko salisanga o salisinga eza pe obligatoire te naza quand même na médecine à reproduction et naza pe humaniste. Merci to comme na suka donc na linga na remercier batu oyo ba landi biso merci na bino nyonso na remercier Alain Kindeki avec la réalisation na remercier Gervais Bilili Johanna Kabemba na Gustave et puis nazo zongsa maloba et pas maman Nikiso azanelo ko loba poto comme presque na suka en tout cas kaka moi ba dédicace to pesi mbote na batu nyonso baza kolanda biso na pesi mbote na maman nanga Sidonie Kashikaka Embe na Dallas mbote makasi nzamba batela yo umela na pesi pe mbote na tuka na famille nanga mobimba bakayembe nyonso o bazali na Dallas Texas ba o nyonso ba na Kinshasa Lisi Kayembe o azali na Trois-Rivières na pesi batu nyonso tu mbote na pesi belle famille nanga nyonso mbote bakabemba isika bazali na pesi bango mbote pe yanga mobali Kamska Bemba ba bizu ya trop yango na bosanité tantine nanga motema maman Monique Sabwe esika azali ba gros bisous tantine merci beaucoup na sepela ki nazwaki super wax otindela kingai en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir mbote na bino nyonso ba bazali kolanda biso mama Julie malobomboka yayo merci docteur Richard na ndengo ye na biso to vivre vraiment ya motuya yo loba nino za dédicace au pesa na dédicace tous les Canadiens d'abord tous les Américains pour bamboka mi balé wana ekoma yanga après na dédicace bato nyonso na Kinshasa na Brazzaville na Rwanda pour bamboka wana ekomi yanga penza merci beaucoup pour ceux qui na nyina tanga ba kombo to aussi c'était merci batu nyonso balandi biso na télé 24live.com o ezaki émission na bino Blender
kande tolobaki bobandozo ba sujet ebele o pas na sujet atinde la biso poete emeka ko contribuer na communauté na biso na pesi bino susu mbote bisika nyonso bozali nzambe abatela bino tokutani mbala nsima. Télé 24 Live, votre réseau d'information.